Nous comprendre que l'Union sur le lobby, priorité à gouvernement na yo ezali. Est-ce que Zali révision à la Constitution? Est-ce que Zali dialogue préparatif électoraux de 2028? Parce que toute urgence est sa priorité. Et puis priorité sans moyen n'est qu'une option. Mais Nazo y est battu constitué. Quelle est la vraie priorité du gouvernement en sortant d'ici? Peuple Nazo Yokayo, priorité nayo principale des alliés. Merci. Donc, Ndeko Israël, na moni neti Rolandi discours na ngai ya introduction te. Na invité aux alaki na salle ou bien oyese goya. Toutes les questions ont été répondues déjà. Moi, c'est au 4 à la salle. Nazaraki na salle, Outa et Bandeli, au répondre pour la dialogue, au répondre pour la élection, au répondre pour la. Pour les Cambo, il y a priorité. Dans la zone là où il y a la police, il y a priorité. Natangé Libino 6 engagements. C'est ça ma priorité. Priorité, on a eu qui a mon discours. Il y a un réponse. Il y a un mot par rapport, s'il vous plaît, Monsieur le Président, si vous permettez. Na lobby un mot par rapport, il y a crise au Tozanango. Crise sécuritaire. Exactement. Mais on a compris la crise. Le troisième pilier, il y a l'engagement dans la sécurité. Merci, M. Mutombo. Si vous pouvez vous asseoir. Atabino, moi, c'est au 4 à la Mangala, non, le Bobo. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la famille Bandé, on a ça, la vidéo, moi, m'écousser par rapport à la conférence de presse, à Fachi. Et attendez. Pourquoi le pouvoir policier abanotambola na mutuka abanotambola na mutuka na ye aza kotambola nango. Ah bon? Image ezali soko posali to tindela. Fachi ozolo ba bon. Na obongisa policier mais Fachi. So pesinga maloba. Le bon Fachi. Non, talingi na ye balelo policier boni bazo déjà mituka. Monsieur le Président, condition ya policier na ba sociate dotation to éviter mon colonie yango esalami ba sociate condition ezosamba lelo ba policier na Kinshasa initiative na bango moko bakoza la 4 5 6 ba kamati ba tol ba salimu associate ba informer commandant district ba bandi pe coopérer désordre total nazala ba preuve tangible et irréquisable. La question, M. Mutombo. La seule question dans un ango nazo comprendre te na nyonso lobby priorité à gouvernement na yo ezani. Est-ce que Zali révision à la Constitution? Est-ce que Zali dialogue ou préparatif électoraux de 2028? Parce que la famille, je crois que tu as l'année image à conférence de presse. Nous autres, moi, nous participé à la conférence des acquittés. Moi, on a opposé une tournée des acquittés. Donc, tout les grands sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour tout méga ça va point de vue topé. Et kolobela ba préoccupation peut toza na ngo état ba patriote hein état ba na mboka parce que Congo ya mboka na biso soucis ezali tozonga Congo ezala esengotene to fana na ba mboka mindele o mais na ba condition nini. Et je crois to landa qui conférence de presse to qui m'a Fachi à lobby parmi ba point majeur. Je crois dans une bêta vidéo m'a été évident ba préoccupation na ye ma mbotali sécurité en mboka na elo na lingi na yaka ko si était là awa isa mambo insécurité na Congo et alobaki ke attendez na chato ka Fachi alobi et tokoki ko bako focus kaka
na sécurité to pe na sécurité te ya mamboka pendant que ba mamususu zali inondation et autres. OK, d'accord. Mais ngana na lobela na likambo ya insécurité. Facile. Mambo insécurité et kota la place to uti na bisika to komi na bisika to zokende. Situation insécurité zo s'empirer. Donc rien de concret là au moins en place ces athées tout changement tout le mot au bon moment que non oh oui makambangun et zokende na ko s'améliorer, non, au contraire les autres s'empirer et ça craint. Et Fatia le visa préoccupation na mais changement mo ezate au contraire ma be ezo continuer ko bakisama tato abijoutier ba uta ko boma so na yolo ti lelo batona bakanga ba ngote et nana image mo ba nana image mo na laksabino na laksabino image ma ba to tinde la plus ou moins 3 jours passés donation au cas même jour au événement nous les gars la même heure ba utu routine de la ngai mambo les gars na mboka Congo bandeko et asomo je crois ba to bele go moni image oyo. OK, eza molaite to la na ona bokebi bandeko vidéo on a vu que landa bana ba konzi botinde la président de la République parce que mamna oloba awa eza sérieux botale loko Aza conseiller ministre, moi si naza député provincial. Ministre portefeuille. Boki batangi kombo ya ministre. Bazo fungola plastique wana mwana l'accesate ba image est sensible. En fait ezanine mon balo wana bozo mona amati na moto boyoki lisolo ndenge mo rapesa explication abeti non batindi na bakombo atangi wana bakonzi s'il vous plaît ba ministre bazana kati atangi bakombo ba député auti nango. Bon, on va continuer ta vidéo. On la image. Bon, kaka son, parce que misuni abatuza na plastique wana. Bon. Bafungoli plastique. Bon, inde bat ba oganga. Asala na terrasse ya bakombo atangi wana ya bakonzi batindi akina kotika ba biloko wana eza nini plastique wana mwana laksani biloko eza na kati ezate misuni ya batu ya batuni yango batango ba autorité ngo baliaka batu nde azoko se défendre que non bozo betanga pamba batindi ngatangi bakombo bat batindi. Donc ngate boyoki na mwa mbali wana ba ministre na ba député ba konza mboka bazolia misunya batu. Donc ba crime nyonso tozomona o yango bomoni muyaya a pris le courage ayoki sonité ya oya koloba na batu ke non ba masolo ba kidnapping ya ba enlèvement ya ba robomo boko ya mboka ezali ba rumeur. Pourquoi? Parce que ba ngomba na kata kopa kolia batu ba konza mboka bato baza censé protéger population peuple ya ko sécuriser bango moko baza na kati ya cop ya ko boma bato ya ko enlever bato ya ça bat na besiko solution par rapport à l'insécurité et aux hommes de timu ya ego lo bageno eza ba rimer eza parce que eza ba jena bango batangi bakomba ba ministre na kati nana ngwa ebite ba oboma bat na Congo nana ngwa ebite ke ba enlèvement zo salema nana ngwa ebite ba image eza partout ba victime
ba famille ya bato bakufeli et autres. Mais un ministre a eu courage à le battre que nous avons écouté ça rumeur. Donc faux bruit. Allez-y comprendre. Épreuve. Moi en bas à ça là on a terrasse. Il y a ceux qui autorité en boka ceux qui est ministre batindi na plastique na ye ya misuni abatu. Et eleki na ngope bongo eleki de certainement de ba interpeller qui ora ba kenaye mukolo na ye to pe muto atinda ki ba benga ki batina ba intervention dossier on peut sili na molali ale bino boluka kongo ebonga na bato aboye ce qu'on a babiloko nyonso le président il est au courant net image on a la kisi vidéo na sali il y a tellement moto il faut fatia la nango et tant à holandango et tant garant à nation il faut réfléchir rebeller et pour faire la solution parce que quand on a autour de balabino kota bisiko to wuti bisiko to komi situation ya mambo insécurité zoko s'empirer et ko ka mokonda mboka lobi keza parmi ba préoccupation majeure et 6 points 4 points et Fati a mentionné que il faut aller ganako ko pesa solution mambo insécurité la situation de s'empirer. Nana, je crois beaucoup la vidéo Israël Mutombo ya braquage mo to selema na yolo 5000 lelo ou bien hier je crois c'est 5000 lelo na ça sur vidéo mususu uniquement car rapport na pona ça la continuité ya vidéo on a sali botin de la Fati vidéo oyo bakangi mo mbalo atangi ba kombo bato wana do bayebani tangi comme ministre portefeuille tangi kombo suka député nana tangi ba oboma bato ba olia bato. La famille, quelques semaines passées, tous en prière, message bimi. Bato bokena bangomba, mangengenge, luzizi la machin. Kende yo mote, bozala toujours en groupe, accompagné. Pourquoi? Parce que baobo mais bato kuna, bato mingi baozala isolé. Et marambo to moni awande lobamaki. Et il y a des autorités, tope ba konjambo ko bazana kata kopo. Priorité na yo principal les alliés. Merci. Ok. Ndeko Israël, na moni neti Rolandi discours nanga ya introduction te. Na ebite ozalaki na salle ou bien oye segoya. Toutes les questions ont été répondues déjà en fait. Ozalaki na salle to oye segoya. Nazalaki na salle uta ibandeli, au répondre pour la dialogue, au répondre pour la élection. Au répondre pour na les cambo ya priorité na bozonge la ya ba policier sima o ya priorité na tangi libino 6 engagements na ngai c'est ça ma priorité on a eu qui a mon discours mais yango na réponse na lobby yango par rapport s'il vous plaît monsieur le président si vous permettez na lobby yango par rapport il y a crise je suis très tolérant crise sécuritaire mais bien exactement mais le troisième pilier il y a un engagement dans la sécurité. Troisième pilier d'engagement à Fati la sécurité. Merci, monsieur Mutombo. S'il vous plaît, vous asseoir. Ma priorité est belé. Na édition que ma cambo. Je crois que la vidéo n'a pas aussi là dans le bel cambo sécurité. Troisième et parmi ma priorité à président, hein, voilà. Je crois qu'on a autant mentionné côté place to outil. Na bisika to komi bandeko situation de s'empirer. Ma mesure est solution moko jusque là il y en a pas et changement est Fati na habité papa tant aux loba monsieur le président excellence hein, avec beaucoup de respect papa na habité eza biloko oyo ezalaki banda kala to kanisi yango kaka lelo parce que franchement niveau mambozo kendele mabe makasi lelo je crois batu bomoni vidéo mo Israël Mutombo uti ko sala ah bon mboko mambozo na regate bakangi shadari pardon bolimbisa je suis sur Facebook hein na manoro luka image moko awa dena yo tomber na eloko wana
Na lobby, je crois, Bandeko Bolandi, Israël Mutombolelo, par rapport à... Attendez. Mesdames et messieurs, 20h passées de 15 minutes, vous allez sur la bus Sayo, la commune à Kassabou. Vous voyez sur les réseaux sociaux, Massassi, Utkobetama, Makassi, 40 minutes d'opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Bolanda. Akine Baye Awa, parce que ma cible qui changeait un moment dans la guide à Mongo, Utkozongo la bac. Changer la Zimongo, Aye la Mongo Awa, au lieu qu'il n'est pas d'ailleurs, à Sali, moi pose. La terrasse pour les Alangambu Awa, Manomela Nemasanga, Atiki Mongo la Kata Moutou. Avant la Zagina information, à la dernière Bandaba, avant d'élier place Wana, Azako étudier, Batali, à un certain moment, va constater que Moutouazate, Moutou-Getikali à Ngomoko. Le criminel va y avoir dit Kuka Moutouka, on va venir à 5 Mongo Zalagi la Kati. Basali Force, m'a remarqué que la station en face, ils ont la police, les alliés, on va Moussala, on m'a dit qu'il faut sommer la police en face pour empêcher Bango à intervenir. Alors, ma tire et sommation et Betami, plus de 40 et Betami, 40 minutes. Il y a ma salle à Batinos sur la côte. Bande konanga, je crois boyo ki bato belé je crois bolanda ki ba image oyo changer akena na banque ko bimisa mbongo ba criminel ba une information ba filer motu nezali nanya signala ba criminel ki tatana ke ozwa mbongo na banque. Parce que ils ont parmi babiloko oyo ils ont les kanamboka ana ils ont salema et bandi les lotés. Je crois quelques semaines ou quelques mois passés goga il est professeur mo à université ba hotel ko boma professeur à université s'il vous plaît ce qui est inekin kene banko bimsambongo une affaire à $3000 plus ou moins na butu so ba désert du matin ba criminel ba côté li ba pesi na montant exact. Mboka ndenge nini oyo. Donc c'est que batu ya banque ba comme bo travailler pena ba criminel. Ba criminel ba landi ba filer changeur. Ye na mbongo na sai na kata ya mutuka e bela mbongo akiromela masanga tiki mbongo na kata car. Et net bon ba filaki ba landi le mouvement ba ke ba buka mutuka ba bimisa mbongo. En face station ya police. Plus de 40 minutes de tir de balles dans un pays serré et puis la capitale na Kinshasa, plus de 40 minutes s'il vous plaît. Intervention exatée pour neutraliser les criminels wana. Nane beti ba masasi na bango basali ba échange so ba échange ba balle ba bimisi mbongo ba keina bango. Mais Caroline, comment elle est? Moi, je suis au braquet banque. Comment elle est? Caroline. Elle s'appelle comment? Porsche. Porsche, elle est au braquet banque dans mon look plastique. Tout le monde a benga unité nyo so mboka ya na moins de combien de minutes? Na limité ça là à 20 minutes. Demi-a paya phare de ya police ya babenga ngonini force navale ya force aérienne ya nzabela bomoi batwana nyonso baya pour la moto braquer banque moi si s'il vous plaît ye moko na munduki ya plastique lonzo kande ko ya baya ki wana ebele bango nyonso ezaki ndepo ba ko mona motaka la mwana mwasi wana balongole bilamba basimbi mwana bato ba filmer. Tout le monde a eu une image. Siko awawa makambu ya boye pendant plus de 40 minutes ba tir de balles dans un pays serré. Et carabino batuya suspect coup de tezo linge salema ba massa sezo betama. Intervention moroté. Nande ba criminel ba sisi opération ba zumbo na ba kei. Et du coup Fatia lobike parmi ba préoccupation na le camo insécurité zanakati Fati mboko nga na ebite
Mbokonga na habité. Et logo et salemika juste après conférence de presse. Au Fatiero mentionné Makambo. Boka Congo. Boka Congo, franchement, ça laisse à désirer. Franchement, na habité beaucoup de continuer boy jusqu'à quand. Oh, comme on a auto like ça vient image non la vidéo auto like mutuna cantine ya misuni ya bakati ndambo mutatindi ministre ba député nakata kopia roboma bato et ministre ya mboka information ya monene à l'équipe pour le bato que nous avons le côté za ba rimer donc babilo nyonso ils ont confirmé qu'effectivement tous un problème serait dans mboka Congo tous un pas si bato baza censé protéger biso ba on met bazo boma biso ba ça biso mabe siko to suka na mboka boy to kimela wapi to ça netineni et tous a perdu tous a confié et tous a batté tout ça nini maile sili donc lelo ona na kini wana ikoma nango na moi makasi en plein jour moi bezalaka nango ba braquage et autres mais bando salema jamais na moi mais depuis un temps ekomi nango penza na moi makasi batu ba sali opération ba kena bon ba keipe ba rozwa bango pété pour la nini pour bato baza censé ya kozala solution ya bamakambo na bango nde ba to bazo causer yango et na habité fachi wana musala donc mboka oko faut dissoudre nyonso bato tout balongo na ba fonction ko bandela zéro parce que il y a un sérieux problème il y a vraiment un sérieux problème habité na ba sonner na bloc aboui nzamba songa Congo. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Santo ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, ikolo evanzelo na yo yawe, mabele enyatelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu, ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lisekwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu, ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu, ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sangwe maladi na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu, mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen.